te na 2015 so oyeba osala maquillage te oyeba osala suki te oyeba obima kitoko te anetali nga te vraiment suki oyo eza kitoko. Pourquoi? Parce qu'ils a pepele bo confondre te précision ezala ete soko olingi okata suki kata parce que motu ileka mopepe parce que esali nga unique e beautifulize nga esali nga c'est bon po yo olata chapeau poane perrique poane confusion ezala te vraiment na été mopepeleka na motu sukasika. Voilà une fois de plus, bienvenue na Adrienne Première Dame Look. Lelo était commis mama est vraiment na uti osala suki na yebisa bino na chaîne na ngai ya Première Dame Look oyo ezo proposer ba maman ba jeune fille ba tontine comment se faire belle, comment maintenir vraiment elongi moko bien, ba technique à métier, il y a comment vous allez toujours première dame. Et on a première dame ce que ça vraiment yo, il faut zalaka. So zaka vraiment dans le but première dame, la boy deuxième dame, première dame, on a massé zaka yo, il faut zalaka. Faut apparaître ça, il faut payer ça pour ça. Voilà le but de cette première dame, c'est de rendre toute belle moi signor tout kitoko. But ya première dame eza ko pesa mwasi nyonso tout le coup wana valeur wana oya bo mwasi likambo bo mwasi ba vraiment que nonga na za kitoko et en plus kitoko c'est un truc ba luka ngope mutu so tout ça naturellement belle mais faut ko bongisaka il faut ko sala ba technique mobo et voilà ya première dame me propose rabino comment se faire belle ils a vraiment important so za belle mais bino ba c'est sur na fête oye vraiment na ba talent non, non, au quotidien, vous êtes bien habillé, vous êtes bien coiffé, vous êtes bien maquillé, bien parfumé. Et ça là bien. Et ça là bien. Nana lingango pour na biope, o lingango. Voilà dans le vidéo où il y a lelo et kolobela pour na suki na fin ya vidéo où il y a kolaksa bino na magazine ba modèle différent tout petit peu ya suki il y a 2015 parce que magazine yango oyo naza na magazine ya 2015 tozolobela maya sika magazine ya 2015 yango ezana ba modèle ebele par exemple peut-être yo pe nanda ko 8 ans ya koluka magazine te mais tellement que première dame look et Lika Bozala toujours en top. Voilà c'est pourquoi magazine o et copie ça no ba idée justement na olaksango na fin ya vidéo pour na boyeba c'est que beaucoup qui ko sala c'est ma petite sœur s'il vous plaît 2015 merci beaucoup vraiment tant moi et comme au kota suki ndenge nini okoko sala est-ce qu'il faut tout lata ba chapeau ndenge tozaki lata na hiver ou bien est-ce qu'il faut ko lata ba bonnet ba musu ba lata bikoti ce pe ndenge nini ou bien est-ce que comme temps vraiment que ba tantine musu bazala kati suki les massi dona Londres hein massi dona Croydon azam taba style vous comprendre à kati suki a beti suki ne ko ba bizeti meche belé ce pe nini ki ba mulungi ki ba sole kozala ona na mutu vraiment comme pepe na mutu mtalinga yamba boy mtazongi boy parce que suki nao eleki solo modèle nanga na poni eza parce que 2015 catalogue à 2015 yangoyo avec Adrienne trop d'avance originalité toujours nazo savno makambo en temps réel première dame il faut za mwasi moko opesa toujours esengo na papa na yekola samno suki oyo bomoni suki oyo ndenge eza ezali suki ya maboko oyo bakangaka ngo babenga ngo ekai biso bakomona to benga ngo ekai mais baghanéen bato ba africain de biso to linga obenga ba bikolo bango babenga ngo African Queen vous comprenez là ici vraiment princesse reine ya Afrique African Queen eza suki oyo bazokanga yango na modèle moko ya kanda bakangi yo neti ekai mais bazokanga bazobenda bazobimisa moko moko voilà yango yo bakanga ba bendi en tout cas mtakanga suki oyo te posana mema parce que suki esangi esengo regardez à vous-même et bendinga elonga ndinga mukiete na uti salon na lobaki na lekana ya kolakisa bino pona boy suki yango boya omona otango ekoma kala
et yango wana bakangi ekai moko vraiment ya bien eza suki ya maboko mais basali yango sikoyo neti plante parce que nalingaki ke motu ezoleka mopepe motu ezopema entre temps nazo koenjoy entre temps nazosepela na ete parce que mwa mopepe eleka na motu ntango obeti boye eya nango suki eza ebele te soki mpe ndenge nini na motu eza pepele. Et alors nayebi ke témoin que vous aimez demander des questions na boya avant netuna bakestion ebele na milobela vraiment suki oyo ezali Milky Way 100% à répéter vraiment suki naturel. Première vidéo na lobela ya suki na l'accès suki synthétique mais touro vraiment na lobela na liambongo po ba lobi kolombongo azo liambongo na e kolombongo alembongo na e paquet moko écoutez 30 livres 29 livres 99 parce qu'ils sont naturels les années ba kabelo ba virgin hair ou bien ba Malaysian hair ou bien ba Brazilian hair 29 livres 99 par paquet nga le benet na moi première dame faut c'est la 3 paquets pour souki tonda pour tellement boyebi ka 3 paquets coûter 90 livres 3 paquets coûter 90 livres na livre sterling en Angleterre mais na bato ba euro kuna peut-être ba 150 euros bota niveau vraiment souki solo li 150 euros et voilà et ça linga bien tellement naturel souki okozala nango straight neti za boye tout droit na sango sala ngo er moko na batang na nani ibende na moto na bendi yango boye en plus de cela na kwa ko sala ngo mona sala ngo ba bibudi na plus ça me vraiment goût na plus ça me goût na été on a suki o na loba comme tout ce pas est-ce que na ko sala on a synthétique te c'est ça moi to za mbonga so ma naturel te très bien et ça problème tel son tout yebi na mona c'est la suki naturel et synthétique na lela synthétique na éclat na on a ngelaka et tout na ba soirée ça la bien vraiment ce que ça bon to ko c'est la plus synthétique attends pour tout ba mèche pe sur ba kangi ngo evimbi ba kangi sko neti kai mais bazo benda moko ezaniti akangi moko abendi muso atiki akangi muso abendi muso atiki yango bomoni etondi boye parce que asalinga 3 paquets et ça suki ya maboko bokanzati eza plante na nde basali yango en tout cas na bolimba mwasi ya bino mobomi na sala suki oza muto kwafa kotala ba video nanga na ebi tantine mo na Manchester yo tala ba video na Adrien Suki yango soko kanga pe suki pourquoi pour sepesa batu nao je suis sûr que sepesa batu nao Emilia Gualdino sepela Emilia suba kango suki ya bomoni ki sala très bien et na sala vidéo makiki bomoni nga toujours na zananga simple na linga ba midi à 14h na lela suki ya maboko oza ke suki ya maboko parce que ça un mois et tout ça sans que ça se pénètre pour la mukina qui musala ka boye et kozenga vraiment ba retardé ma bato balinga suki ya maboko te suki ya maboko et bendaka elongi benda beauté suki maboko toujours femme africaine parce que ngana lela na kozali kambo ki femme africaine na sima nango bakangi ngai neti pick and drop bakanga basuki ya moko parce que nakoki pe ko benda ngo nwani po so na bendi ngo nwani bomoni o bakangi ya moko bakanga na ya moko na se awa après ba yo ko kanga nini ko na koko benda ngo nwani confusion ezala te vraiment na été mu pepele kana mutu vraiment na été ba chignon ekomi obima ba pe belé balinga bendi suki na e chignon atie vraiment et ça la bien parce que benda kelongi et na meka simbi non yo lobela ba première dame na meki suki oh vraiment butu na nani na bongami ko pona bimate na utika salon vite fait mais butu na nani vraiment suki o eza kitoko pourquoi parce qu'ils a pepele ils a ebelé na mutu tembe parce que bakanya mo maboko ndambo kaka babimisi yango pona opesa on neti moi ba mèche neti pona osala on neti plante en même temps pe lisusu eza suki ya maboko bon confondre te précision ezala ete soko lingo kata suki kata parce que mutu il est campé mo ebimi makasi na Paris mikolo mo eza ya koinda na Angleterre pe mo ezobima makasi sikoyo yo olata chapeau poane
perruque poani n'invité au moins ça au PC raison ce que je vous ai dit na fin et la vidéo tout comme malem vers la fin ba look eza ebele neti ba boye pona bato ba kokende ba feti bato ba linga suki naturel en tout cas modèle on a sepeli nango kala mingi te na kosalela bino yango et voilà na yebisa ki bino toza na été to koti 2015 juin juillet août eza vraiment saison ya moi catalogue eza ya pop ya été au moni ke mutu nyonso komoke na suki na ye ya mikuse vraiment ba mannequin nyonso tout ba kati na bango ba suki na kanisaki bino bozala mayele bozomona bakomi ba suki ya mikuse pour mutu vraiment il faut pe eleka mopepe côté moko te nulle part na kati ya magazine o na sili komona bato na basuki ya milayi comme basuki ya mikuse basuki mo ezosuka par exemple ata awa neti nayebisaki bino mutu nyonso to akomi na suki na ye naturel asali traitement ya suki na ye neti mwa mwasi oyo bozomona traitement ya suki na ye atie na ye suki na ye begoudi toujours au naturel mpona kongenga et en plus vraiment natikali omona te kote nini mutu azokose stresse alata bachapeau ya bahiver vraiment mpe mwana mwasi oyo toujours asali mpe suki na ye na naturel kaka suki ya mikuse mpo toza na ete keba kobima libanda te sino te baoya obenga ndoki baloba makambo nini mwana mwasi oyo azosala mpo mutu nyonso tu eza suki ya mikuse nayebisi bino eza suki ya mikuse osa mpe koloba bomoni dia kutu na front cover na page ya liboso balakisi dia mwasi mpe na suki ya mikuse mpo okangisi suki no ya 2015 ya bien olingi mpe opartage yango na nga kobosana te kotinda yango na page na ngai ya Facebook Adrienne Première Dame Look. Soki aimé aussi la vidéo yo thumbs up pas ko partager on a ba mina yo ko bo santé ko aimer en ko tika commentaire oui ça un peu ba opinion na bino et en plus ti to kutana prochainement vraiment une fois de plus merci na mno nyonso tout et sengoza yanga parce que non oui na ne sengo suki na be vraiment un grand merci na nde boskota la vidéo ya moi muki na ekika poto lobela suki a été Facebook na nga eza Adrienne Première Dame na za na nga wana na répondre na ba message ya bato en tout cas nyonso tout et en tout cas voilà tito kutana la prochaine Nzambe ya pambola bino bye bye partagez mes vidéos.